Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balamdi FMTV topesi bino mbote mingi kombo mesano. O benga kibiso na ngiringiri toyeko kitsa micro na biso na commune ya ngiringiri précisément na quartier 24 na direction Sayo. Baimboka koto baloba. O ezala kati ya mitema na bango o ebomba mi pe na munoko na bango ngaya batute bango nde baloba na zanga moko te na le grand cameraman mutakota na nkunda Lazara zwa ba image tora toleka. Mbote ndeko. Mbote. Comment on a dit? Kombo Richard. Richard Tokutua Toza. Toza na commune Ngirengere na quartier 24 na direction Sayo. Basangoni ni ya commune na bino pe quartier na bino. Basangona biso eza ya mawapo Sayo oyo ebanda liboso na baveni na ba direction nyoso. Mais ekoma échec eza abandonné. Alors passe na biso eza po nzele baby ba mai vandi eko risquer même ça biso érosion na kati ya quartier. Donc passe na biso ya mwana. Mais kota la bo misala ezo sale mato e katana ki par rapport à quoi? Misala vraiment e katana. Ça fait au moins to linga to kende inane banda misala e katana po balobi ke paraît que ba société ezwa ki mosolo ele mosolo et sali misala ti. Ceux qui pe kanga ki bango to ebité. Wana eza ya bango kuna. Mais biso awa misala isala makali susu te. Donc bino mo botala kande mabange bandi ko inda le rôle bazo sukola mabanga ki koso. Donc passe na biso ya mwana. Siko malobani no kokai ko senga to makamuni no kokai ko lobela chef de l'état parce que babiloka bo chef de l'état eba wote. Siko yosko en tant que movandi ya kotoyo sangoto malobani no kokai ko lobela mokonza mboka. Ko lobela mokonza mboka eza mabete. Ko lobela ye par rapport au PC rapport kofunda. Kofunda eza mabete. Kasi ya pasi ezali ke ya bimisi mosolo ba eba pesi mosolo nde ba osala misala te. Alors loboko moko et sugola kelambate babi pe kanga facilité c'est que ezo senga na ba baza zinga mokonza mboka ba telema basala suivi po batala misala ndenge za ko salama po awa to mona kata batute et le kaka moi mikolo ba journaliste ba yaka ba bundaka na ba ingénieur awa o bande ko sala musala o balinga kite ba filmer bango ezalaka bitumbe suka kana la police. Alors banda wana tilelo alors ezaki ba pesi mosolo ba chepe batu balandela po musala salama malamu. Donc ce qui kolanda bien ça suivi exact. Suivi exact. Wana pena na lobi suivi exact. Mabe mboka na biso ya mwana. Soki bazwi mopaya o balingeka ba paya. Balingeka ba paya ba olia mbonga mboka. Alors ba pesi bino bana mboka mbongo bosa musala bole bobomi musala. Okoka koyeba comme entreprise wanda osala aw. Namoni ba entreprise mibale ABC, namoni DGA soki DGA na OVD. Et yaki na ba chinois. Et puis, les Chinois wana batikali bon parmi les agents qui travaillent dans les Chinois, agent moko kufaki na misala kaka oyo. Et charge ezonga ki pa ba Chinois bakunda ke bembe wana, sima kokunda ngo ba Chinois pe batikaki bakenda baya kalisote. OK, merci beaucoup de konangai. Comme on a monsieur Elvis Loufou. Na boulard na transition au ya Ngiringe sur Sayo. C'est juste que pas si à monter na tout mona nzela oyo marque ba osaelango ezapena et ça la biso mabe makasi. Il paraît que ba pesa mbongo pour la réhabilitation pour na osala pena nzela pas que réhabilitation pour ça la pena nzela pour nzela depuis Congo ezala na nzela te. Yamabe tout le monde est anin. Mbongo batu bazui il y a certain temps misale bando sama mais condition misala ngo esala mela. Pour ça la ma soute tout ba et ça la ma comme si que ça ma à présent mais ça la ma soute. Mais condition misala ngo e bandaka ko sala mela. Lokola maçon moko boye babengiye yaka ko sala musala
to pe so main d'œuvre et moi aussi moi kaya sibourette kaya sibaboki na nzela et moi aussi zelo babengi masomo uta script ça et salama na ba norme te attaque na za technicien tout comme na technicien te oye baka ke non on nzela o ezata na norme ta mukete et salama na norme te ne to mona na ba société ne to mona ba to sala na nzela mais oyo et salama na ba norme te bref en état mabanga ne comme bota matiti ah so ozo apena ba tabana yo oza tapé pour héberger bango parce que matiti des ali yango wana ne passe mtema elo na osenga na ba konzi na biso ya mboka oyo eza ya biso moko eza te ke mutu oya koya po abongisa biso te ka biso moko tant ba place na responsabilité moko boy ba pesio confiance ya osala mboka yo lolo ko kozala te mais génération de oeko des générations futures koya ndeko ko bénéficier mais yo lolo soko sala mabe bon génération na le ko bomi ozo boma génération à génération bomi yo bomi ba 2 personnes 3 personnes mais au bomi bateau ba c'est ba koya na sima ebele yango moni passer pesa biso yango wana tant ba pesio confiance ya koya ko ça lokola nzela lokola principal o parce que nzela moko euti banda triomphal et au cheminer ti vers Bumbu et ko aider ba na transport et ko aider ba na Marcas, même si tu biso to ça na transport et ko aider biso en tout cas tant ba elo ka o ngala ko senga la gouvernement tant ba plein sur confiance rendre la population o batinda ki au place wana na espoir mongo parce que ça te ka ke oye batindi yo oyo to commission lo wana et le G de Geko bipanga tata to ya famille batie place wana okomi ko lia okomi ko kabola na bandeko na banani no eza intérêt national faut koyeba eloko na passe mtema surtout biso to ba petit peuple tozali auto bima tongo aux moins 1000 francs aux moins 2000 francs et puis ça passe yango Mbote papa comme on a Nour to kutua wa précisément na ngirengere direction sayo avenue Nyangara itokitisi micro FM TV koto basangoni leza koto na mboka bon sango ezaka kamwa passe ezake na ngirengere awa to moni misala nzelezo salama mais ezo salama mabe omasi mabe na sens que net ozu na sayo na habité so bomoni sayo banda misala je crois presque 1 an yango tilelo sayo comment impraticable oh sayo zaki nzela oyo zaki nzela de secours pour na batu ya molar so molar etondi batu bazoleka na sapo bakende selemba ubumbu mais sayo eza bloqué nzela eza esute babandi su birmanie so comme bloqué de entrer poko tangiringi comme très difficile eza esute banda batu bo bakenda tilelo des entreprises de sel musala bon suite ye bananga te bo mo ande nzela comme pena impraticable sayo mobulu de batu ya bana batu ngiringi bazolela hormis makambo courant na mai na bibina ni kama nzela po courant na mai chaque lundi mardi mercredi ngiringiri kureza la kate na bi de tongo tipo kwa nde toza buzate pe lundi prochain kozala te lobi pe kozala te mercredi pe kozala te so feder à chaque jour de ça passe et ça m'a passé de ngiringi ba tozo souffrir oh papa tu sais que di aza mwana nzombo maman Martha aza mwana kingapoa mais tozo souffrir courant de naipsio lundi mardi mercredi kureza la kate de 6h ti 20h 21h malobani lokoko ko loba et pas ya mokonzi ya mboka Faci Beton bon eloko na ko loba kaka président de la République en tout cas ayebi o fois sala parce que ti a postulé que comme to vota qui pour sala makambo ayeba ki fa sala asala yango vraiment en tout cas asala yango parce que ceux qui bazo bisaye que makambo ezo kende penza bien en tout cas en dessous de la moyenne makambo eza bien te donc asala oyo azana volonté ko ça parce que azana volonté ko sala na mais en tout cas biso notre sentir yango te mais wana ezo kende comme si entourage ezolia to koma ezoko saye to koma bon en tout cas na koki ko funda bato ate parce que nazana ba elema te benga nazolo bona zomona wana mutuna kana tuni ouais voilà yango piège te yango na boy na ngana biki na yebi o ezoleka te parce que ce to le entourage muto aza mieux comme mieux placé à comprendre entourage wana plus que yé azate
c'est ça qui ndenge zolo bana ya ko yeba dia ki entourage d'ambiente. Donc je me réserve un peu mais ngala ko seka asala oyo biso to voter là qui asala penza. Pour jusque là en dessous de la moyenne. Surtout sur tous les plans, sur tous les plans. Donc en tout cas to zongi lisusu sima. Donc oyo ya Monique il faut ça là oya ponaki alingaki asala pour asala jusque là il le. Merci beaucoup. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophile. Oui, bonjour papa. Comment est maman Charlotte? Ah, tous en a direction à Sayo. Commune Ngiringir, quartier Sayo. La difficulté aux gens à ma case, où est pendez au pesa biso passe nzele à Sayo. Depuis ba pasola ngona ba chinois ba saila biso ka ba terrasse ya pamba. Nzela ti lelo mitukele kana difficulté mbula soke beti tozana fleuve ba mai zo côté la batu nzela zo bongate mutakotele la biso nzela azate souci na biso eza nzela nde ya Sayo nde za likambo difficulté ya mibale eza courant tozana courant te snel koto facture pamba courant ezalaka te ba congélateur si tosala ngo alléluia Mali les alakate ya ngwana to fongola ba télé ba congélateur na biso ba télévision comme échantillon ya ngwana to so senga la ba konzi ya mboka batale la ka est te biso pe to sana Kinshasa to sana besoin courant to sana besoin ba nzela Sayo eza ya kokufa bana bazokende classe na difficulté be kole beleza awa ya catholique be kole beleza ya ba privé bana bazoleka na difficulté moto batu bazoko à peine awa siko jipo etelemi wana muta sala accident na moto poni nzela za malamu te aza na hôpital wana en face bazo se soigner aza pe policier judiciaire aza mutu à l'état à cause ya nzela yango nde cause difficulté wana na papa wana yango wana tosengi na bakonza mboka s'il vous plaît boye de biso na nzela ya Sayo eza direction ya munene koko bima ti selembao mais ba abandonner yango kaka boye muta osunga biso azate papa ezala ba ministre papa Samuel Konde papa président ya fachi salela biso nzela pesa ordre na ba ministre na yo basunga biso na nzela ebonga po Kongo eza ya biso so biso moto bongisa yango te mundele ko ya ko bongisa yango te po mindele bazoboma biso liloba na ngai ya suka yango wana. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a dit? Comment on a Rachel Baka? Ah, Rachel Baka. Ok, tokutio awa na mboka na yo na commune na yo. Basango nini oyo kokai ko pesa biso? Sango toza nango na mboka na biso na quartier na biso awa. Ezaka depuis ba chinois ba yeko sala nzela déjà une année déjà toke 2 ans. Donc depuis ba sali nzela ba tie mobulu koto kutu makasi yo moko zo mona nde ba salite ba poto ezebele makasi. Donc pas toza nango mingi ezaka ya nzela. Courant ça va, mai ça va. Te courant toza nango te, mai pe toza nango te. Depuis ba yeko buka ba nzela wana awa biso toza na ba câble ya courant likolo te. Ba câble na biso ezalaka na sende basala. Skonde ba ye ba buki ba nzela bo ba câble ezaki nango na se katana ba pompe ya mai pe katana donc toza na passe ya mai na courant passe benza makasi. Neti bo esombule beti mai ezokotela ba tina bandako. Au régime des zones ngeza boye et ya ka kopesa bino ba facture. Et ya ka kopesa ba facture pe ya cher makasi. Futaka pe. To futaka. Neti na minute ope so tali na carnivore na terrasse no komona singa moko neza wana ya câble ya courant etamana na sa mabele okomona ezaka likolo ya terrasse donc bango baleka kaka bakipanga na bango ti. Po ba bongisa nzela na ba osenga biso moko mbongo e mama po to zipa câble na ezomona na faut biso to pesa mbongo. Wana snell. Oui. Bango moko ba yebisaki biso bongo yo moko ozo ba image place na omona câble na nde djembele za risque soki mbule beti ba bidon terrasse tondaka mai ple mai kotaka tiko to nyonso siko tande batiki ba câble no mona te zo pesa pasi na mbongo na biso donc toza à l'aise te
siko tala siko caméra lobela siko mokonzi mboka funda bango lobela siko bango nazo lobele pa fachi beton kwa ntombolo wa kwetu anuwa mutane kwa kuchilumbu chetu tetu papa wani tujiba kunanga bokala mfumu yetu tujiba kunanga bikola wa utima shamu menu tujiba kunanga bikola tulongolela kwa kunjila mai courant kitu tudinati jinga mwabe uncho chachi papa fachi beton kwa ntombolo wa kwetu mashamu menu anuwa mutulongolela kwa kunjila Battenture aux angles à bisoté, toujours ma forage, maille à pompe et bimarate, courant passi, donc courant moi ma belle ma casse. Donc il y a un seul ligne qui n'est pas le bagage monté, tout là moulili, et zone alors qui bolali, il y a un désert, il y a raison. En tout cas, ça m'a trop. En tout cas, il y a pas ma casse. Tout ça, le chef de l'État, ça, à quoi il commune au bien, à ça, mon angéringir, où est sa commune aïe. Eza commune en tout cas limité atala tazuye na musika zoye batima mwezo lega sur le terrain mais il faut landela tout monde ngirien na biso zala nezala ekala initiative ya kitoko komona kinzela tous les directions sont ngiringiri ezokota makanda mais c'est biso plaisir à trop mais nzela okata na boye en tout cas ça ma to penza atele mafana likambo et ça biso bien biso za simana sikoyo nengeza wana malubani kokoya kosenga epa ya chef de l'état maloba na kosenga pas chef de l'état tozaka na souci ya courant mai atango bazaka na parlement kuna baloba rapena na bango bato to tinda bazane bana bitinda to voilà très bien parlé yonde oyebike baza bana bitinda to bana bitinda to tinda ki bango bon il faut bayela biso ba réponse mais banda to tinda bango bazonga na te bazomona te baleka bazana ngiringira bazomona ngiringira ndenge sate bientôt élection na moni ko voter bango va lisusu nazana oya ngai o na tsede na motema na voter mais to ça aboni eza ba élection il faut to voter kaka vouloir ou pas parce que na voter te mutu so voter na place nanga lobela sikoyo mokonzi ya régie des eaux lobela sikoyo passion bino bozomona koto par rapport à moi nazoloba na papa soki ba na kobenga ina ni kuna mokonzi yango na kobenga nani DG soki DG a régie des eaux na ebité soki na ndako na yo na ba quartier na bino oui na quartier oyo za il faut maïsa la pour ça quartier na yo biso na ngiringi mai ekoma pasi baja na onde kotinda baona mituka bayaka baleka na rapela balance vo baloba bayebi ke na ngiringi ya mai ebimaka te bayebi yango bien siko biso tokomi na lifelo domoli fin du monde yango oyo puisque mai ezalaka nango te tokomi ba forage ba so be moko courir nde mikolo courir zate mai pe na forage ekomi passe ndede lobi nde mbule betaki te tomona ye mwa bien po tosali mai ya mbulo nzambe mai ekita likola nzambe mbote mama comment on a Maman Julie Tokutua précisément toza na quartier Sayo na quartier Sayo basangoni ni koto na mboka na yo passe bana baya basala terrasse bachumula nzela batika biso ka bongo dosombule beti do moya kutolekeza te batu kokoya nzela o etiki batu na ba défaut mutu tanga oya leka potopoto ko ya bukani akaita terrasse bukani do mawa do totika na passe moko ndima te fa kutoza na soka neto zalaka na boye na ndeto zalaka kutu bien par rapport à boye ta ndeto tikali terrasse comme poubelle nzela o basala po batia prince et comme nango poubelle comme ba wenze biso comme ofana biso to teka na biso donc et comme moi passe et puis toi na problème mususu eza pour ma courant toi na problème courant toi na problème mai mai bima na passe courant kutu to lobela kutu te ndeti boy courant ezate na chaleur ko bwana courant te ndeke ne banda tongo e raison pe e banite mai bima na mikolo donc na passe na mikolo donc passe ka mboko passe passe le quoi passe malobani kasoko kaya ko lobela mokonzi mboka to bosengi lozani bosangi ezali asisi la biso nzela mbote ndeko mbote comment on a François monsieur François Tokutua précisément wa awa naza na ngingiri na direction Sayo na avenue Kingabwa okoka ko expliquer biso ba difficulté ni bozana ngokoto bon difficulté o tozana ngokoto eza ya nzela na mai depuis basala nzela o esila na te e koma passe mai
courant côté donc courant ezara une semaine dans un courant difficulté ne pena dans ngo ya passe yango na mai na courant ezate mais na mai na to banana na mai bofuta ba facture mai paye à courant oui ba facture ya ça fait déjà combien de temps bon mai et bimara on après 4 jours et bimi après une semaine on se battant une semaine et bimi c'est tous doit ba mai ya forage mais ma facture ezoya to futa ba facture bon courant wa ya na délestage donc le courant est en principe. Courant est arrêté. Mais nandenge bachela bino nzela bo bazo sala nzela o eza mabete quand même au sepeli. Na sepeli ndenge bazo chela biso nzela mais soki ezaka ba s'il ça déjà mais les pesi biso avantage mais comme des avantages tellement nzela est s'il nan te côté comme il passe. Ça fait combien de temps misala nzela katana? Oh, toi déjà 3 mois déjà. 3 mois. Oui. C'est là où basala. C'est là où basala te on monte ndenge fani. Parce que malobani okoka ko senga to koloba epa ya mokonzi mboka. Biso to sengi epa mokonzi mboka asa tout possible que nzela o esila bachela biso ba mai courant pe côté. On a mamuke. Ah mamuke awa to kutio tozawa. Toza na veningiri kingabwa sayo. Basango koto nini ya sayo ngiri. Basango na biso toza na ngweloko moko sala biso pasi kurana mai na minito kunde na zabo nazoke luka mai pona sukola. Mai ya pompe. Mai ya pompe bimasude to biso mbule bimate to sokola mai ya forage. Soki hotel beko yeko ajoke la biso mawate na minito bite soto sukolaka. Mutu akoma kosunga biso papa awa na nani na hotelo ya papa ige soki yete mbeto to sukola tene bite soto koma kolumba solo na ebite eloko dali makambo akura na minito no lobela kura ba komisango jet de lumière do par jour ata 50 fois ekokende et puis bato bochela biso na bakabine bakomo kata biso kura bakomo chela biso de l'estage soki ozongisi mbongo te bakozongiselo kura te eloko biso tolingi elongwa balabala pende bobongisela biso balabala boya kobebisela biso balabala botimola nde bosundola ngo bokenda na bino mbule beti potopoto bana kutu toyebi te so bakenda ndeni na classe soki mbule beti bana bakokoke na classe te pona ni potopoto koma kotonda na mai siko toyebi te so tokosuka wapi na veniki ngabwa na sayo eloko etali mai bakochela biso baterase bangungi bakoma ngaku na uti kobela malaria sans plus nayebi te so na mutu akosunga na zwa traitement ti lelo malaria ezo continue kande noloba bonaza na grippe takaki nga makasi sikonde boye kosalela biso musalo bosali musala eza nango bien mais bosukisi yango te ebonga ntango osali musala memango ntina suka siko leta na biso nayebi te soki nini azoraisonne mpo na sayo nayebi te eloko nazalaki nango na posa yango wana mai na kura leloko ezosala biso pasi mai na kura bakomisango jet de lumière on dirait toza na 12 mois mais 12 mois te nga nayebi ba jet de lumière wana ebetaka mingi na 12 mois siko kura bakomisango jet de lumière eloko kana nazalaki nango na posa yango. Merci beaucoup. Mbote papa. Et comment on a Mangi, bienvenue. Ndeko bienvenue to Kutio awa précisément toza na quartier ni. Toza na quartier Sayo. Précisément na commune Ngiringiri. Sur Kingabwa. Ba difficulté ni boza na mokoto. Ba difficulté na koloba eza le plus général ezali difficulté à courant na difficulté à maï, surtout maï. Vraiment ce qui forage ezalaki te na éviter son koloba nini. Parce que ce qui pousse même plus loin pour mon que c'est la même difficulté oyo et continuer même na bombo kuna. Donc côté nyonso problème ya mai ezo se poser comme pas possible. En tout cas tozo kokate. Tala yo moronde moeza makasi boy. Refuge à monter aux ananimes. Les anamai. Ce que le bio aussi si musalo zo mandako. Refuge à monter pour se défouler. On a même information et aux ananimes. Ils en a courant. Mais comme on a ndako boy courant exactement c'est difficile. Donc ba nere matili sous. Donc passe. Est-ce que ça fait combien de temps difficulté à courant et à maï? Est-ce que vous avez moi ou pourquoi pour expliquer les choses? À mon niveau, c'est un peu difficile.
Parce que dans le je ne sais même pas évaluer cela. Et Woumeli. Donc, na sepeli peut-être na simana bino ba voir na biso ekoyo kama parce que to déplora, to loba, to ganga, mais jusqu'à aujourd'hui au moment où to solo la boye, rien ne se fait et rien n'est encore fait. Voilà. Malobani Kasokoka Kosenga, précisément le chef de l'État numéro 1, garant de la nation, et directeur, il y a DG, il y a SNEL, PA Régie des eaux. Bon, Tosenga, le président de la République, par l'entremise, il y a DG, il y a Régie des eaux, il y a SNEL, bien sûr, il y a la population Mawa. Mouta vivara na maï, vivara na courant. Courant, il y a un développement, il y a un millier. Et ça, là, que bateau, baroya, peut implanter l'activité commerciale, moi, les foutis na marambazo sala. Il y a des zali. Les zali place, il y a des ronangai. Mais je vous dis, ceux qui courent, ils ont été rapion d'engeni. Naro sokola, ceux qui ont sokola, donc comment on sokola même que gelé maï. C'est une honte. Comment on sokola a gelé maï. Ba rancune comment na bandako. Oyo kangai papa, na swani na mama. On retourne à tes sopons na une maïpona maï. Pour papa zu maï na katina mobimba, maman l'obité papa au comme égoïste. Donc chef de l'État, pardon vraiment. DG a Régie des eaux, pardon mingi to sengio. Pardon vraiment. Cette fois-ci to joie ne fût-ce que à moi maï. Hein, DG Asnel également. Tous ne fût-ce que à moi courant. Tous ces pays là. Tout le monde n'a pas belé, des difficultés socio-économico-politiques. Tandis que tout comme. Bon, tout le monde a un courant où ils n'ont pas n'abissomoko. Parce que tout ça parmi les pays où ils maï zangité. Parce que tout ça déjà la guerre de l'eau. Oui, ça annonce déjà. Mais tout ça parmi les pays ressources. Quand tu as sa chance, tu as comme souvent maï. Mais pendant que bisomoko tu as maï, tu dois souffrir. Tout ça, les barrages sont belés. Tout ça, les Mbongo, Zoa Zongo, Zoa Inga, pour ne citer que les barrages sont belés. Puis, les autres doivent souffrir dans le courant. Les délestages sont pas. Il y a mon appui, au sali, semaine mobimba, aujourd'hui courant une fois, mais facture est liée dans moi et on t'exige. Il y a un là tout le monde a facture. Est-ce que vous foutez la facture à Régie des eaux paiement? Mais papa, ce que vous foutez, ce que vous foutez, même les policiers, le lobby que hôtel est l'État. Mais na éviter, s'il faut appeler l'État, na terme vulgaire, mais l'État est biso oyoti. Bisonde bateau yo, toza ko subir au quotidien, pas sur deux hommes. Et puis par un policier sans même azana bino na quartier, azana bino na milieu, mais il vient s'imposer, il y a ça la sur makamunini, ou même na soni. Donc on ne comprend plus rien. Vous ne recevez pas de l'eau, vous ne recevez pas non plus SNEL. Courant et SNEL, mais on vous impose de payer les factures. Et puis des fois même papa n'a pas de difficulté moi pendant quelques minutes on a fait mon appel qualité à maï. Faut mon qualité à maï. Donc je vous parle ainsi naba larme au cœur. Ba député ba lobeli na bino na parlement koto ba lobela rabinote makambo. Sans honte, sans même cacher mes mots, je vous dirais que Nganabi député de mon côté, nous avions voté. Certes, nous avions voté. Il y en a en qui nous avons fait confiance. Bon, on a évité le Parlement, parce que, bon, excusez-moi, nous avons député, mais je peux quand même avoir une idée. Nous avons lobelé Liango. Bango baza lobelé Nabiso. Et zali parmi les locaux, il faut lobelé dans le Parlement. Que quoi n'a pas na maïté, na couranté. Que faites-vous? Quand ça la même expertise na milieu, qu'est-ce qui manque? Câble zangi tonini. Tu as régi des zones katanaki pour pas passer biso ne fils que maï na courant. Mais en tout cas, j'ai même honte. Bon, on a rappelé mi ba débat télévisé. Na yo karaté. En tout cas, na yo karanga été. Peut-être que o ya mikolo yo loi soki ya de père et de mère. Le reste na évité soki tozaba tout tozaba ba banyama. Pas si en tout cas. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a? Kombo nanga mama Constantine. Tuuti mono uti wenze awa toza na direction. Ah toza na direction ya Sayo. Sayo. Oui. Pas difficulté ni bozala ngoko.
Bon, difficulté toza nango kotoyo, tozo comprendre te depuis babande ko salela biso makadamia wa batimoli tomoni basali ba carnivore bakati nanu depuis bakata musala oyo tomona appel travaux ezali souté bakata donc ceux qui mboule beti oka mai ezotonda moye bolekana ezate donc pasi penza moyete yango to senga taba konzi na biso bataela biso musala oyo ndenge banda ba komisa ngwata na suka modèle yo ndenge to vivre boeza kitoko te tala kaka musala ndenge za yo moko ye omoni ndenge eza penza kitoko te atoza na centre ville soki centre ville ezaki bato baotambola na ba difficulté ba moto nde komi ko permettre bato pona okota koto mo pe bato bazokweya makasi en tout cas bakonzi bataela biso situation oyo awa kureza nango bien mai pesa bien mai pasi eloko ezo aider biso forage oui toza na ba forage koto nde ezo aider biso koto pona kokende kotoka ba pompe passe courant kutu koloba kutu te naza siri yo moko zoka kimia awa donc biloko ebeba biso même na ba congélateur moye botia biloko bosomba ta botia ezate donc ekomi otie même bouda pambezo bebezo pola moye te donc ata ba konzi ya snel batalela biso likambo même régie des eaux ofutaka facture tozo futa ba facture na biso régie des eaux soki atindi tozo futa mais loko to comprendre pourquoi on dit toza na désert po anini maloba nini kasi okoka ko adresser pa ya chef de l'état Fatou Beton wana za papa na biso to votaki tolingake mingi esengo na biso ezali papa talela biso kotoyo ayoka mawa pona kotoyo ataela biso na situation ya kotoyo bameka kobongisa mwa mokie okaka akola kotoyo bon toyebeli président na biso aza papa oyo papa ya bana ebele ayedaka asungaka tolingi pe aide biso koto na situation ya courant na ya régie des eaux Mbote maman. Mbote papa. Comment on a maman? Comment on a maman Charlotte? Maman Charlotte, tu coutu à tous en direction. Tous en sayo na yolo. Sayo yolo. La difficulté nous en côté. Tous awa nzela, banda basala nzela, nzela si la kate batikele so 5 chantiers awa. 5 chantiers côté. Mais si côté le bani les aussi la tête. Pas fatigué ça 100 jours, j'espère. 5 chantiers, ils aussi la tête. Hein? Boba. Ils aussi la tête, basi sanzela, biso tozo nyoka ma to futa ba maison chère, tozo tekate mutu moya ya ezate. Mbula soke beti. Mai etondi awa, ba client bazate. Bazate. Hein? Asala mbangu bazongisa biso nzela. Courant koto savana mai. Courant na mai kutu koloba te mai pe kutu ezara na oka te zo futa ba facture ba forage ba facture to zo futa ka ya pamba SNLP azwa ba facture alingi te atika ko tinda ba facture zo tinda ka ba facture on dirait mai eza nzoka mai eza te mai ezala ka te loba suko maloba pote mokonzi mboka Fatou Beton ayoka po akokisa pe posana Fatou Beton yoza beton salake ma ezala pour ezala to sepela toza batu pe moko oza posa osokola otoki pe mai osokoli otoki pe mai omeli forage l'air ne so futa ndako futa mai ba forage ba dépense kiliki ba mbongo ngo peza te to suka boni oui mbote comment on ngai maître Jean Malenga nazali vice-président fédéral ya IDPS ya Funa Kinshasa Funa Mondo. To kutio awa précisément to na quartier. Oui. Oza pena quartier nanga pona botami awa na koli awa na vandaka awa nazana ba activité ba école awa et donc vie nanga mobimezala awa na ngirengere. To kutio na ngirengere na commune na yo ba difficulté ni bozana ngokoto. Difficulté ya liboso ezana ya courant. Difficulté ya mibale eza ya mai. Ya misato ezali yo mozo remarquer nzela. Nzela d'ailleurs coup de chapeau na chef de l'État na projet na ya 145 territoires et surtout tolobela ya même ya donc etali beaucoup plus banzela, nzela bandaki mais nzela katani bon.
il n'y a pas eu de suivi comme tel, ni le cabinet du chef de l'État, ni bateau y a infrastructure. Donc, Ndela et Tikalaka Ndengwana. Donc, la difficulté, ma casse tout ça, ils ont en dehors, Marambo Italie insécurité, Bakuluna, Oyo, comme ça, il dérange à rabat. Namangiringi, ils ont soutenu minimité, donc c'est un peu ça. Et puis, à part ça, parler de la ménagère, quand il y a des difficultés, donc c'est ça. Koloba, Kotuna, moi, Moutuna, Lobi, qui est suivi, ça veut dire que ça faute, il y a ceinture, il y a chef de l'État, comment? Et ça, il faut qu'il y a ceinture à chef de l'État, vraiment comme tel. Au moins, le problème, mes années. Habitude, oh, il y a un niveau avant, chef de l'État, comme on a pouvoir. Il y a misala, il y a salama. C'est caractère, on a habitude, on a continuer. Ils ont le même bateau continuer. Et Zali, kakabongo, dans quel sens? Au moins, souvent, ils ont ni nambo cannabis. Et il y a ceux qui marchaient, ils ont qui bon service, tout ça, là. Ba autorité bango moko ba ministre bango moko omoni ministre akozwa dossier tali dossier za 15 milliards photo sala nzela ndenge gouvernement fonctionnaka nzela ba pesa ngo na n'importe qui té c'est-à-dire gouvernement a passera par l'appel d'offres il y a marché public donc appel d'offres marché public on est salama souvent ils allaient comme ça ba sali ministère akamata bi bon to lingi to sala nzela. Si vous avez une entreprise où ça a des travaux publics et qu'on souscrit, ça Africa, ça a Office des routes, OVD, na bango moko ba responsable wana, ba ministre wana, ba autorité, il y a domaine wana, bango moko pe au moins tant que moni mbongo moko makasi zebele wana, bakabola banzela wana ba ko za bon, makanza ba pesa ngo Office des routes, par exemple. Ba ko tia elenge ça ba pesa ngo OVD. Tant que vous avez il faut y mukondi ya secteur wana il faut lire et là on a sala abengi ndeko na master na e yé mo a mi créer société mo existe raté a créer ba sali ba sali ba statut ma comme tout ba louer même lupango ba ko louer même quelques mituka ba engin ndambu ba louer ba jeune garçon ya ba quartier place bango ba zalaka ba biki baza ba maçon nde ba recruter bango ba bimisi. Comment société on a créé existe raté et qu'on y a rapidement qu'on ça la paix qu'on participe à l'appel d'offres on a marché public et ailleurs que aux accords nanga alors ça la nini bah comment tu vas récupérer marché on va bon yo ça la nzela bah évidemment que tant bon on a pas besoin et ça pour papa yango ba kata déjà qui est mo dans quelque chose à na poche reste bah to entreprise bidon na bango ba sala ki wana et vous savez que bon, tikatozwa comme moi, quelques bateaux basali, au moins d'abord au banda, et que même agent na bango ba recruter qui wana, ba fout taper bango bienté. Au moins on a ce agent bandi qu'on s'est découragé, au gouvernement bango monter ka ba ciment, côté ka ba kayas tout ça, et musala et banda maki. Moi ekoba te. Pour nini parce que c'était une entreprise qui n'a pas eu à racine à salaté à histoire. La société la société monsieur bimi wana comme beaucoup de yebanate. Namboka obiso to yebi ba Africa, to yebi Office de route, to yebi ba OVD. Oyo et yakiawa société ni wana. Donc ça ba jeune bango moi j'estime que même IGF Cour des comptes alande la ba misala oyo. Je demande à mon avis, dans le conseiller principal, il y a chef de l'État en matière, il y a infrastructure, il y a travaux publics. David Moukeba, mes respects, l'année la dossier. Le dossier parce que bisonne toi na ngira comme pour au côté comme problème. Et ça quand venu moko yolo. D'abord yolo ngopé tina soukate. Ba timoli par-ci par-là pour que les gens faut voyager au bambou les bétaka au moins yo mo regretter donc il y a qui ko sala ba terrasse to ba pesa bango ba sala nzela ça le plus grand problème batinda ke bango ba sala ba terrasse to ba sala nzela et c'est vrai que terrasse dans la 4 ya musala ko sala nzela donc c'est regrettable parce que suivi
ezate suivi ya misala oyo ezate et bato bazwa ki marché oyo sayo nazo ba bien sayo ko banana na mama poto na ipak ba kititi na veni ngirengere balanda bango pe bakanga bango. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux donc. Toko toléré ba buzo ba ndengona et puis en dehors no tunanga ba problème. À part problème nzela. Problème électricité. Il courait à la rater. Pour foutre un courant, mon frère. Tant que maître Zomon en route que ça, mbeba mogozawana. Nana zoïba. Écoutez, tant qu'on fartirait moto, on a consommé la consommation il y a 1 mois. Vous avez dit que nous sommes bouzo. Et puis à part ça, régie des eaux. Il y a beaucoup de allo bal sauté. On a pour nangai, bata régie des eaux. Bah les quand même na ba vénité. Parce que moi il bimaraté. Les gens ici ne vivent que de forage. Bato ba sel ba forage na bango. Et bah on songa peut-être de population gratuitement coup de chapeau to pam ngai na éviter ni kambo forage on nga proposer en régie des zones bon ozo pesa bato mai té mais on continue au senga bango mai quelque part on dirait na ba autorité ba réfléchir bien té tozali na sayo na commune ya Ngiringiri. Vraiment makambo ya nzela tolembi kotimola kotika so okoki kosala mosala te otiki na yo par rapport otimoli otiki c'est que Ngiringiri comme na ora chantier sayo koto batimoli batiki soki diza soki combien de mois tozokende batiki biso bamazi bakuna moyo kota mutu kabo ezate c'est komi awa so imbule beti poto so bamona ba okoka kosala te batiki koto yo mabulu basalite Birmanie basalite kuna c'est que tolembi vraiment na place ba kosala il faut bâtir na bango et komi chantier papa tolembi hein vraiment en tout cas mokonza mboka na place oyo ayokela biso na mawa baya kosilisa banzela tolembi vraiment tolembi fallait ba tika banzela biso neto bano de débrouiller na biso po boye ba pénaliser biso tolembi vraiment. FM TV. Mbote ndeko. Oui, Mbote. Comment on a dit? Kombo na ngai Otis Mbala. Mwana ngoto kaka. Ne nakata Ngotoville. Solo. Oh, wani da solo osa. Abisa ke mokonzi Fachi Beton akoleli bakoto. Oui, to kama ba venir. Et au voisin na. Oh, ye na nzumbu ngai na Bosenge. Siko ba difficulté na ye eza na Kingabwa. Ba difficulté ni bozana ngoko. Bon, difficulté awa so bi ba difficulté to rodi wa bilo misatu. Na attaque mwana Ngiringiri quoi. Difficulté à maïzali na la partie mosusu, difficulté à courant kuto mekate na makamanzela. Nzela quand même ba osala bino malgré que tout monde a que misala zotambola tonde lio mutoza mwana kotonde po pesa la biso. OK, vraiment eza na ngute ko za mwana koto mais bino moko ne ba TV hein, eza radio te. Bilili nde yango la saka so bino botali bo mona makewi. To remercier boso na gouvernement provincial na mokonza mboka Fachi Beton. Na initiative oye azwaki pona kokomisa Ngiringiri lokola tokoloba lokola biso ba ngingi c'est Marseille. Hollandi. Risa nini? Marseille. Bongo Paris à côté. Paris ba bagesa bandali. Ba pona oya bango. Hollandi. Mais bien bo pona oya biso ba ngingi. Ah tunyo kaka. Bien boye bi ba New York ezali ba Dallas ezali ba yolo ba ni de boye bi bino mo bo pona. Ne biso ba ngingi c'est Marseille. Tomona meke oui, Marseille yango pi ba ne ko ya. Mais le groupe Mabiso a été suivi. Tout le monde a suivi. Parce que Tali comme mbongo, oui, mbongo vime bimaka. Et puis ça maka, ni salapé bandaka. Maintenant les kata et tout le monde yoga kaka oh, bakima ina mbongo. Nani nango akima na mbongo à l'état, nani yo akima na mbongo à l'état, nani. Hein? Toye biye pete mbongo na mabongo nani ba pesaki. Misala me bandaka makasi. Tobi tronçon o ezaki 1 km.
nakoba na mama poto tina avenue Ngiringiri 1 km oyo babaki bakosala dans un premier temps mais bakoki mpe kosisa yango te ti sikoyo tomoni batimo lisusu birmane batimo lisusu avenue Ngiringiri ko bato nyonso baka na parti oyo aza na mutuka mpo eza na ndako ekomi problème akoleka na nzela nini nzela oleka so na mituka eza te deko mama bakolukaluka bokozala ka moko boso mwasi alingi obota na butu makasi okabomemai na mokongo bokeye ti na hôpital banzela eza te ozomona moto akopike crise na butu bomema ye nzela eza te ozomona donc difficulté wana makasi balikamba nzela balobeli na bino na parlement balekaka te mpo bameka mpe kopesa bino rapport mpo bino bato botinda ye bango kuna ok vraiment koto wana otouche point so abe otouche point pourquoi toza na molobeli na biso moko oyo toyi koloba na kati ya Ngiringiri awa oyo tobengaka honorable ya Iyeli Molangi Ede tata wana asali ya mingi na kati ya fondation na ye atake mwana Ngiringiri po ye mpe tondeka babala moko bosenge atake mwana Ngiringiri yango moni asalaka mwa misala mpona bandenge bandeko balelaka mpa na ye maloba na yo nini epai ya chef de l'état Fatou Beton vraiment mwana Ngiringiri olobebisi ye mais ye vraiment aza voisin na yo voisin na nga ye na nzombo kingabwa nga bosenge eza kuta kosamba te donc maloba na kotinaka pa président ya république eza boye abimisaki IGF IGF wana eza bien ezokontrole ezokanga tozomona mais IGF wana makambo banzela ezosala te mpona nini balanda bato bapesaki mbongo toyeba pourquoi nzela earrete mpo nzela ezalaki ebande koya na accélération moko kosakana te mais nzela ekangami kaka ndenge wana toyebi mpe ntina moko te bali tozomoi na bimani balisi kotimola oyo kuja na esili te bakomi na bimani aveningi bazotimola tozoyeba te bakanga biso ya notage tobimaka te na mituka be ndenge nini nazoyeba te place wana papa vraiment asala eloko wana nazosenga mpa na ye asala mwa eloko moko oyo asuivi oyo okoki kolanda bato oyo bazwaki mbongo ya misala oyo soki esengi balakisa bango na tele tomona bango batongo bango yo tona kanda na bango osakana te tona kanda na bango osakana te oyebi mingi bateka mapango bazoregrete bazoregrete mpo sayo oyo eza direction moko osakana nango te mais bazoregrete totekaki lipango mpona nini lelo amapango ezokoma na valeur mais est-ce que nzela ebomi. Merci beaucoup. Merci. Je crois que la population ya ngoto to bengi na kisasa ya kilelo ngoto ya tongo lolenge bazlobi lolenge basengi que bozwa responsabilité ya nzela oyo ba responsable oyo bapesa ki misala oyo bolandela ngo courant kutu na parole même pas mai kutu donc là-bas na katikati ya ville ya Kinshasa centre ville na 21e siècle mai ya ba forage miso oyo la kutu nzoto makwanza pasi donc na habité mboto mingi na mabosa moi Billy Cleophas force tranquille au sommet na benga toujours tant zo pesa na loboko à droite gauche et bagate tant zo bimisa na gauche droite et bagate maître Kofi Kintima mibeko la lourd simba bango pe kanga bango na pe simbo te mingi na ba mama oyo bakenda sango ba mama bene mama na nga nono oka na mama na ngai lisi mbumba na pe bino nyoso mbote équipe technique bino nyoso mbote sans oublier maître Rombo Bisikoza, je crois que Oza numéro 1 au Landara FM TV na pesi mbote mingi na mopetia moi Djika yo yebikaka mbote mingi na bayo nyonso bazolanda biso na zalenga moko te na Tora le grand caméraman je crois que tokomonana bo yebikaka ata lelo te ati loko ata le komona te lingaki yo mingi Janina